Jaël aza mwasi yo za mobali eloko kaka o ezo mabino na ba guerre kaka na ba ezaka ba dire à Jaël to eza na makamuso eza caché là-dessus. Non, eza na eloko eza caché là-dessus. Premièrement eza que ngana za bon terme na za bon terme na ye na solaka ne bien na komi kinanja je suis à Kinshasa papa non pas de problème to benga na lobby to benga na bengi na to mona na za occupé papa j'ai vite compris que non a oki manenga na betongo kara baba journaliste hein baba journaliste hein bon ça buzz bon ça non buzz ba non attend buzz so ba comme na poste ba comme ba na média faut pas que non classe ba yé coller sous soit pour ba ya mamba ya média donc la minute ba ça non ba buzz ba non attend buzz donc olonga na Congo promo pona nini obi kebiso sto sutuka to la ba Chires alongwe Congo promo esa ki na pona nini non Congo promo eza parler nanga vewana omoni nakoloba nini monde wera banda supporter Jan ndenge hérita supporter a plata animateur a wata plata na maramne nyoso hérita supporter ke bongo de lo kande ve nanga rafungi ndo supporter nga da rafungi ndu azwanga nga na Congo promo na ndalo banaza journaliste privé ya ve parce que nazara na salaire est-ce que bien nga na Congo promo nazara na salaire ah bon tu nazara na salaire tende bino na salaire que non fin du mois pena ba pesi bino ya bino le Congo promo de Faté bolanda Congo promo pour ezolo ma vérité avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Raf Ghetto check Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC.
L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomi tungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazu wapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Congo promo. Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambote. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Mikolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo promo. What a plus, what a des boss là. Et voilà, c'est déjà votre émission qui commence News de Kin avec moi Betty Massengou sur www.congopromotv5.com avec notre boss, l'ingénieur Raph Ngindou, notre papa depuis les États-Unis. En tout cas, salutations déjà à vous. Et salutations aussi à notre cordon Timothée Piana Serge, Christian Bouy, Jean Bilongo, papa Dave Mouba Malé, papa de Joyce Davlin. En tout cas, salutations à tous mes fans privés, personnels. Vous êtes tellement nombreux. On s'en moment pour suivre votre émission News de Kin, une émission socio-culturelle, une émission qui fait la promotion de la culture congolaise. Comme je le dis tantôt que dans cette émission, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Et pour ce faire, aujourd'hui, pour la première fois dans cette émission, je reçois mon confrère, je l'aime bien parce qu'il fait bien son travail. Jires Malele Watashi, donc collègue Nangai, donc malgré à qui m'en a Congo Promo Télévision, comme on est boss, donc c'est la nature, hein, la loi de la nature, c'est toujours comme ça et c'est la vie. Mais au boébi que je reste, il est déjà à Kinshasa, donc à Zara Ramusala nae et Tindia Zanakin, il y a Zaranae Mupandi kuna ya Afrique du Sud, mais Mikolo Aza Awa pendant ba séjour na Kin News de Kin koko tika e boete to quitter les pendas sur terrain pour que ba rumeur ou soit et ça ba news, hein, si je peux le dire ainsi, bazo la nini na Jaël Show. Jaël Show azo finga Jires Malele, Jires Malele pas azo finga Jaël Show. Vous allons savoir dans cette émission c'est quoi les problèmes. Voilà, je suis déjà avec mon invité Jires. Bonjour et puis bon séjour à Kinshasa. Hein. Merci BM et bonjour à toi aussi. Merci vraiment. Un mot na ba fan bazo na biso na Congo Promo Télévision na émission nanga oyebisi bangoni. Oui, na bisi bango balanda toujours Congo Promo parce que zanda kuna biso. Touta awa tobotama mitolo na biso tukundama wana Congo Promo et surtout News de Kin yango neza ipesa biso d'information nyoso ya Kinshasa, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je reste une fois de plus. Plaisir à trouver à mon émission. N'habitez depuis Kin, ça fait déjà combien de temps? Oui, j'ai déjà totalisé le 11e jour nanga. Donc on m'a dit jeudi à les 15, donc le 26 je crois. Le 11e jour depuis Nazar Kinshasa. Et ça pour Nani? Maramou ebele na vantana no site pour na niveau Kin site vanda ipena nte ezayaka na niveau site na vantana no site koto opena na chabatu ba koza na bantete nango pena ba maramanga mo privé, donc voilà. En tout cas, je pense bien pour comprendre entretien na biso alelo, mais c'est quoi le problème avec Jaël Show? Jaël Show, hein? Oyo azaki pe collègue na biso na Congo Promo, bien que le perso attaché donc ataye chemin nae yo pe koto taye chemin na yo, mais problème nin oyo s'est passé entre Binomi Balé. Non, j'ai la journaliste était faux le bar bien, j'ai la danseuse.
Gel atikala za journaliste c'était Gel ngam na simbisa micro nde osimbi ngam na simbisa Gel micro liboso en Afrique du Sud. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il faut pas to ignorer kabatu ou soit to zalaka na ranking moko interne non. Ozana ranking peut-être na songolo o moninga na ye ozu ranking no la tinga non. Nga za hypocrite te nga soki na za problème na beti et ozalaka nga na beti. Jamais na koko tsa cameraman to na koko tsa mutu mo bi azalaka na beti bien nga pe na zo ranking na koko na beti. Donc acte kaka Gel posa ki jour wana nde et c'est pelisse ngate par rapport na ko ka suba biloba lobana lobaka na simasonga na zate mutako tunonga yebisa ka kenato sola be ozo sabatu nga za biro na nga ko za biro na comment peut-être pour bando on a bien ensemble bo tambola sika moko bo fande sika mona ba staff na ba répétition ya ba musicien peut-être yango pa lobaki ko sa mutabiro na e non ko za na sika moko c'est parce que to uta place moko to yebani moi trop place to uta. On comprend to uta biso no sur Afrique du Sud Cape Town précisément yango na ko yeba na biso na ye mais ezate ke no lo bana batu ke no ngai na koza nga koza mukala Gel jamais lelo mukili ndenge banité suka na koza mukala na ye jamais donc ya ko lo ba bloko moya bas eza ba sotis da bloko wana nde yango pesinga vraiment kanda na répondre parce que babi mutu so azo ka te faut répondre na musala obusala ngo bino mbale peut-être na musala o nde so na bino répondre eboye akoyoka nde akozwa ma peut-être leçon pour alo ba subuzo baté na batu mususu. Bien ça danser ça journaliste était si vous répondre na musala oyo yozo sala ndengeni comment simba micro comment simba pe micro donc voilà akoma ne pe simba micro na simbisa ka micro akoma pe komisa ngo pe danger akoma ne pe star na kwa na ye on a dit qu'on vient pas mais azala na respect à bateau babanda misalo liboso na ye na bateau peut-être baza na déontologie ya musala oyo pour tellement déontologie ça na ngote na monde ngo ya net yango mutu ta comme un journaliste babes na bango bazo créer comme si bango tout ba journaliste bon to baka merci Viezacle pour Viezacle ne mutasala abengaka bango ke no ako azana posa comme journaliste ya donc to baka merci Viezacle pour bango tout ba comme na courage wana zimbe be micro ba to ko tala ye donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais pour la bande de cognos, bazolanda biso le cas déjà toyebi problème ezara Jaël show abenga ki omukala na e abenga bureau na e ngala ko utu mususu l'herbe ke na ba copie mtati na Jires Malele Jires Malele imaginez Malele ngape na boye Jaël atindanga c'est impossible c'est impolitesse c'est ça impossible c'est ça il y a genre impolitesse. Donc ça j'ai une politesse alinga tena lo bamaka mususu na ko lo batena miso abati eza miso vérité polele makamunini oyo lingo loba te makamunini oyo lingo loba ya Jaël moni so comment pousser ngala comme na niveau na lo bamaka mususu so na yoki susu na lo bango so na yoki susu a continuer buzoba na benga ma sengu na lo bango comprendre donc alinga tena comme la niveau na aza na limite à respect na zona grand frère na mukolo na musika na masanete donc aza na limite wana ya ko respecter bato ata respecter ngatende na commissaire journaliste na commissaire Jaël show wana donc pour ba comprendre que Jaël pas comme Jaël wana bomoni ezanga Jaël pas travailler na Congo promo wana ezanga donc babosa na makambo te ezate pona kilelo bo revenda moni poko na kilelo lobby na yo raisonner lobby poko na kilelo donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais tout le monde a dit que à part Rwanda, peut-être vous avez la guerre na bino moko. Lorsque on a moi, Jaël azani mwana mwasi. Yo zana mwana mobali. Ce que zala ki ke bino na bino mibali net yona ken piana boy tongolo ba peut-être même sous Jires Malele la ken piana. So bazana ba guerre em sou ba wole la mwasi. Ce qui peut poser qui basi tonga to lobake non bazo wole la mobali. Siko yo Jaël aza mwasi yo za mobali. Et le kaka o ezo mibino na ba guerre kaka na ba ezaka ba dire à Jaël to eza na makamuso eza caché là-dessus. Non, eza na lo eza caché là-dessus te vraiment eza que ngana za bon terme na za bon terme na ye na sola ne bien na komi kinanja je suis à Kinshasa papa non pas de problème to benga na lobby to benga na bengi na to mona na za occupé papa j'ai vite compris que non a oki manenga na betongo kara na kota na repa wata na vai na repa wata bakotina lekechu ya pesinga mbote ya leki ya betinga kara na moni autre chose étrange comment c'est fait to benga na fond moni ngo betinga kara na moni nga normal ndena ko sana nga ba mbinga na émission ba bazaki na ba comprendre ki ba mbinga na émission na bango non eloko nga lekeli nga gel to sola mais abetinga kara na comprendre kara na tezane par rapport benga na téléphone benga non aloba nga za mukala na ye na za mukala wata na ko sala ki mukala na Kinshasa po wata memba nga ba voyage gel tu te trompes l'adresse ou comment nga na yeboye na na visa na zano na passeport bamsu bazawa bakibanda bakita kinwe bazonga wana ba passeport moi j'ai mon passeport j'ai mon résidence sud-africaine
il y a 5 ans. Nous anytime na lingi. Nous avons na Congo ata 2 ans. Nous avons Afrique du Sud ernion so na lingi. Donc nous avons temps wana te ya ko ya po héritier mais manga soki ndenge nini soki ndenge nini. Biso na na timo to lo bana pala yo zaki wana lobi monaki. Donc biso kuna ezalo kwa la famille. Ce n'est pas que non ngala na okende kuna kuti yo tunenga lobi timale lo sale mission ça koni. Nga ana ko sale mission tene na nga kaka na nenga famille. Donc tu vois. Donc naza na temps wana te ya ba soki bino le boza posa mabanga bozo diembe la soit disant po ba yeba bino ngasi na sa kombo yo yebi. Na sala déjà kombo na ndenge na ngana ndenge ba sid na sala kombo na za kuna sid ba bwa ka nga ba musicien na za kana sid na sala kombo na kin. Donc na temps wana te makambo zo lo bananga. Donc bref respecter quand même Mikolo et ça là yo lisusu. Reproche au Sali Ezara respecter Mikolo. Conseil ni Europe ça alors. Respecter Mikolo, a respecter ba banda musalo liboso na e pour ça là les sous. Soit ça pour ça la ba théâtre ozo sala buzz a sala ngo ba théâtre ngala ba ngo théâtre a sala ba théâtre de chez nous na ye atika ko bebisa misala batu. Lelo ba comment ko traiter les gens de chroniques par rapport à ba comportement ya bongo. Lelo beti yo zana journaliste à télévision avant comme on a net aux journalistes à télévision. Lelo okenda classe na yo otanga classe pour na musala oyo. Et ça nga passe solo na va na télévision mona musicien to mutu moko leki na télévision azoboya média azoboya biso ba journaliste peut-être ya net. Mais journaliste net nyo so ande moroté. Il y a des journalistes net au exactement. Comment vous avez totalement raison. La classe baye amoni peut-être na télévision zo musala te. Ayana net faisant la facilité et visibilité. Yango yana net. Et ça na misusu ba yana net pour na baluka mibali. Et ça na basi mibali misusu ba yana net pour baluka basi. Donc ça batu baza différent na makambo. Nga na tanga classe na nga na Cape Town na City Var City College. Soko beti yango okomona yango eza première collège ya média collège ya lokola univers dans institut supérieur na Kinshasa to benga. Donc ba ifasik, ba STEM, ba ina, tu vois. Donc eza première na monde ya média ya Cape Town collège on a tanga. Lelo grâce à Dieu on a travaillé parmi les chaînes où ils ont reconnu na Cape Town TV na travaillé à déjà. Donc voilà. Donc ils ont différent na makambo basala. Basala ba buzz na ba basala mais ba respecter ande ka batu. Donc on va comprendre ba kantsarate que non ceux qui lelo batangi kombo na lelo. Bongo lobi kombo na yo za kande zali. Soigner en relation pour lobi to éviter. Ça c'est bien répondu, Jires Malele, Wantachi, et je pense Bandeko Balandi biso va comprendre très bien biska problème et bandi entre Jires Malele et Jaël Show. Mais au lobby ezamba tumususu bayaka na monde oyo. Na musala oyo po na kosala po to tangela ngo ba classe mais on a ba musu ba yo koluka mibali na ba mibali pe ba yo koluka basi okoko tangela nga batongo eza banani non na po na fula batute ba miyebi pe bino batutala rabiso boyebi oyo musala yo sala est-ce que ane be norme wana oyo musala yo sala est-ce que ayeka po na media ou soit c'est un intérêt musu donc nana temps tanga bango te bango monde ba otala ba miyebi ngande na sala rabona sala rapena musala mais personne na ko citer ba bon na ko citer nde ba bon ba oyo ba yaka peno moni pena ke no muto so sa musala o mona pena ke no te muto yo sa musala ba bon baza onga nani te banani to e ba bonka na émission yo voilà so na tangi ken ba bona zara nae o master na yo Koteri. Pour citer, je vais citer Betima Sengunde Toanae. Merci beaucoup. Asanae, Asala Amsane, très bien. Pour citer encore, nous citer frère Nanga Lendele, il travaille bien, il vit pas. Nous avons un bon pour au Congo promo nanga, nous avons un bon pour passer à Ramisa to Mona. Vincent Chilouise Asala Amsane bien. Nani Susu Namibalika Bawana. Namibalika Bawana. Nabasi Misuba ke no classe. Bayokola. So na bakisamo mukesi nsaka pash magepa ngoko tena babuzo bango ndenge zo kende yepe so salam sala bien fifisi wa pas salam ça ne bien les autres fois ba na classe ba ke no sous classe ba yokola sous classe Karine Mokonzi ba ke no sous classe ba Gloria Olangi ba ke no sous classe ndeni baba journaliste ba ça buzz bon bah ça non buzz bah non attend buzz so ba comme na poste ba comme ba na média faut ba que non classe ba yé coller sous soit pour ba ya mamba ya média donc la minute ba ça non ba buzz ba non attend buzz donc voilà et ça point de vue à Jires Malele to ko en vouloir y était parce que il est libre européen ça point de vue naé européen ça avis naé hein donc voilà
Alendele, donc journaliste Maëlle, donc les intellos, le Jérès Malele, Alendele, n'a pas ce bambo tebele, Yves Ipan, yaba Yves, donc balbinga na lingarabino pour sala musala bien, Ken Piana, Jérès Malele, donc na song c'est les cas ascenseur wana pour y passer la musala et bien donc tout ça a besoin de journalistes au bazo sala musala na bango bien pour que médias na biso ezala un peu considéré, si je peux le dire ainsi, et en plus de cela respectant partout dans le monde, hein. Voilà. Mais Jérès Malele, donc moi le roman Rayamuke naebi ke ozana déjà patron boss yawa Tanché TV ozana la chaîne pe YouTube, hein. Olongo no Congo promo pour nani lobi ke biso sto sutuka, donc la ba Jérès alongo Congo promo et ça qui non pour nani. Non, Congo promo eza parler nanga vewana omoni nakoloba nini monde wera banda supporter Jani ndenge hérita supporter a Plata animateur a Wata Plata na maramne nyonso hérita supporter ke bongo dalo kande ve nanga rafungindu ndo supporter nga da rafungindu azwanga nga na Congo promo na ndalo banaza journaliste privé ya ve parce que nazara na salaire est-ce que bien nga na Congo promo nazara na salaire. Ah bon? Tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de salaire, non? Fin du mois, tu n'as pas de salaire. Mon boss que j'aime beaucoup, l'ingénieur Rafungindu, Marambo, est-ce que c'est solo? Tu n'as pas besoin de ton salaire, hein? Parce que tu as un salaire. Ah, tu connais le babou. On a Real de Madrid. Salaire, on a un bengue fait. Na Zampiaka. Toro m'appelle les 10. Na bengue, les 20, na bengue, les 30, na bengue. Donc, moi, on a un salaire 3 fois. Na bengi kaka ba tena tinzo kombe 100 atindi 50 na tindi donc aza vraiment boye avant la longa Congo promo na situna kaye na yebisa kaye ve obokolinga petro ndezaka lokwa mwana na kata palin papa bokoli apeso maele tout ya vie na CV na moni na komi capable pe ya osala ndaku na ngana kene na créer pe foyer na bana pe na ba oyelo bakoko asanga non c'est pas un problème, bonne chance mais yebaka place outil yango moni azave mo boye partout na rosa na rolo ba mabe aviona te pas sala ngape mabete ngande na sala ba mabebele na sala ngape mission te na moi mais na senge mbonga tindelinga donc mon fra mutema malamu etalarara yango moni site na peso kende kaka ezokende kaka donc azave mo boye na rolo ba na dans ebite na rolo ba ils sont dans les bons, hein, donc tout bas interprétant ma BT, Jérès Malele sera le roi Congo promo après si raison na personnel pour biso dans Congo promo ils ont famille pour papa muta sang sarabiso l'ingénieur Rafungindu papa muté mama lamu ya bolingo ayo karape bana na donc awa babi marala on a porte na fenêtre té et puis ce qui est ici papa loko ingénieur Rafungindu dans toujours na maloba lipamboli ndenge aloba na Alendele ndenge aloba na Jérès Malele biso nyonso baba chine diaso mais malgré biso bêtement c'est ontoza tara ngara fidèle kondo zana net na Congo promo faut pas pesa na capitaine ve fois ça la pena asala pena lo mo abizu pena bransard apesio malgré ba masa musu ba mona na trote yo kaka na Yves ne pena na mona rabulezo kende kaka donc voilà félicitations d'abord pour nazara na Sid Natal Rayona Yves trop na minso na rolo bana Congo promo tika no rab no mbale bo bunda donc ve masa ngufazo capitaine d'ailleurs fatika na ngazara avança voilà. En tout cas, merci beaucoup, plaisir Yarosana confrère nanga pour la première fois ensemble na plateau. La Yambi en tout cas plaisir à trop hein. Merci beaucoup Jérès Malele. Je pense ba fan bolingara Congo promo télévision bo sepeli sa valeur na ki bo moi cité ko mana ba beza buzo bana net ko bebi sa valeur wana te faut la masse ngukande na benga ko BM zalaka bongo bezo ngo zalaka ndeni o bolbarake bazo bebi sa bana bentere balukaka otika banzoto polele kolo ba bêtise esa biloko ni net ba biloko ni ba ko finga wana bo créaka ebele bazana ba musicien ka bolanda ka bokenda ko finga ba musicien botonga ba musicien ngana na kin na ko découvrir biloko bokenda ko loba ba musicien wana obile boko saka mission aza danger mais na kuzo boya na ko bimisa no ba voice wana kalate na ko bimisa bodio wana bokenda ko tonga ba grand star na biso mboka ba sa fierita mboka biloko bokenda place mo vandi bo tonga bango na ko bimisa bino. On emploie ça. Donc voilà, nous sommes déjà à la fin. Jérès Malele, Batubanandio, excusez, un peu partout dans le monde. C'est Pelina présence dans une émission Nabiso.
un dernier message, un dernier mot par rapport à l'émission. Et puis, na fan oba lingara eza oyakin, eza la oba sape libande ya mboka, oyebisi bangoni poto kabwana et puis quelques salutations. OK, merci Betima Sengu, babi to la les news de Kinshasa. Babi yango une émission oyo et ça la rakeno information za la droit. Information ya oyo tenga mate, za rapena droit mo na mtana parti prêté. Pende azabe so tuni okota pa 20 na bana kota. So tuni okenda pa fabuga sa bana kenda. Donc akenda partout pour za naye na tendance donc voilà donc bato nos bolandinga to bo rappeler na biso pesa pe comme on a Congo Promo ba s'abonner pe na Wantashi TV pour za chaîne mo bonga misika mais na mon déjà abonnement c'est bon bato balandinga pe na bike bato pe baza na bazolanda venanga luzo mbata na Cape Town South Africa Segenend na pesi pe mbote na Trezege Muzala Yusuf Purada Gino Madova Yves Coco na bike na ba partout na Paris Jano Bamba 3 fois boss par Holanda venanga Raoul Mulobo donc vous êtes belé bolandinga dans bolanda kaka sans oublier mon vieux Raf Ngindu en direct à Boston mon boss donc na peso pe moto na bien encore boss tilelo potale on a betio mantolo opesa kaka c'est na sauver ba séjour moi mbilinga otinda ka code ba malele kende pas cordon donc voilà na peso mbote mon boss na peso mbote na Fabrice Yanga Hervé Mea Junior Tamba sans oublier Freddy Kaniki le boss Freddy Kaniki na bossani oté donc voilà merci bolanda ka biso toujours merci. Merci beaucoup Jurès Malele d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup déjà. Ça n'est fini. Hein. Maman Miline Zemba. Moi, c'est Papa Tous Pépé Mbeto, le Nakata à London. John Loubil, l'exceptionnel. Nakata à Dallas. Donc, merci beaucoup déjà na Kumu Katalai. Et je pense aussi à la joie Amado Pichou na ma belle Nakata à France. Esther Mumbanda Nakata à Colorado. Sika ba pasteur fils et Kanga. Champion Kayembe Nakata Kenya. Sika ba Blaise Kava Igwe. Na ba Merlin. Moi, si le Kitoko, maman na Serline, ba Chalère, ba Barcelone. Merci beaucoup à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, notre cordon, Timothée Piana Serge, Christian Bouy, notre DT. Merci beaucoup à Jean Bilongo. Merci beaucoup à Papa Daf Moubama, les papas de Joyce Davlin. Et merci aussi à celui qu'on appelle Rigen Loubanzadio. Merci infiniment. On a le rapport pour couronner les tout. Je remercie infiniment mon boss, mon papa que j'aime beaucoup, babi fidèle toujours na Congo Promo Télévision Toza Torozala Rakaka. Donc merci beaucoup à vous, l'ingénieur Raf Ngindu, notre papa depuis les États-Unis, à toute la famille là-bas. Je vous aime énormément et merci de nous avoir suivis, chers fans. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Ciao.